Iya mambo 666 elembo ya Nzambe. Boya kotale na nyama, boya komone, boya ko vivre 666 elembo ya Nzambe. Moto gang na cimetière pe minitio bato bazo kufa bazo monanga pe na cimetière nazo gang o baza kuna bazo monanga po eza musala ya molimo awa na mokili nazo sala nzoto babomanga na nanga mort vivant siko ndenge nazo sala boye bokasi ya mutu nyonso akokota na bokonzi ya Nzambe ifazaka na base ya numero ya 666 po première étape ndenge Yesu Christ oyo akufelaki mokili aza prophète comme nga naza prophète tata Nzambe alobi mokolo moko to ko montrer mokili mobimba Yesu aza Nzambe mokolo moko to ko montrer Yesu kaza na lolenge mususu Yesu aza prophète aza mutu lokola yo eloko babengi prophète eza te ke eza bomingo moko boye to bokonzi moko boye na nga kutu na komona ke nga prophète naza moumu bon nga prophète na ko sukola batu makolo nenge Yesu asukola ki baye koli makolo na melima ina bango tina minijo tata Nzambe bisopela bango po na sambwa bato bazobeta simba bobo bato bazobeta barasika sika biloko bazoyekola bazokoma yango na ba papier mais langue ya Nzambe kita ko kita na minijo yoka yango ndenge kobeta. Allons, toute l'or, mais contaminé que bouger tour, pas chatarde, qui chie de libo, de l'aine que traline que pochon, mais qui rectaline que pocha la tour. Et damala que souffrance que te pisio, de l'ina contaminé que bouger. Ok, ça kuna ngai na minitio bono lobango, na mona mboka wana. Et zane bandeli na suka, na ebi suka te, na ebe bandelite, mais na mona kaka mboka, eza monene, banda kukuna moyen zate. 2 mètres studio. Siko ce qui yo elili wana ekwei kuna ekufi. Siko ndenge elili wana ekwei ekufi wana ba konte lobi o bakundaki yo si atubayebi titre prophète te mutu babengi prophète azanganga mo etina ngo nini ya kombo ngo ezaka lokumu prophète naza prophète otali pe mutu boye aza prophète me bikola nanu nga prophète ba kokaka pete na kokene pe na sali bisala sala na ba église na bango ba mema na bango penga pona lakisa bino kaza lokuta tokei tokoti ata esika ya nani oyo bato baliaka misunite na kenda amonaka na yepenga ite bomi manga sute. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous nous recevrez chez vous sur votre chaîne Congo Suisse TV. Encore et encore, votre humble servante Anne la Servadi est là toujours pour lancer la bino Moussala Kitoko. Très chers internautes, Awa Tozana commune ya Masina na quartier 3 toye koyamba mama na biso toye koyamba mwana moke o babengaka mwana ya 12 ans nde toyambeli bino lelo na numéro o ya sika to pesi lisusu mbote na le boss maître John Bambote bisika ozali et le quoi to kolobela makambo ya Biblia pe na bosani te l'apôtre Charlie Pongo na pesi mbote bisika ozali. Très chers internautes, tozana toujours pona bino pona osela bino musala kitoko au fait adas mais contaminé vilakine position de mon autre père qui créateur l'aboditeur fait à dossier d'être ligne que position de la toute ligne que président mais corps cotaline que ta chala la pique là. OK, yes. Wana pareil na biso ba pesi intervention na Nzambe kolo musala. Ba sere 4 kwe awa ndenge tozawa tobozo mona na biso mais o ba mona na raté ba entourer biso. Ba yeba émission oyo bazo sala na kombo Nzambe ezalo lenge nini ba landa yango na deborda raté pona zwaka nzoto te na zaka molimo na molimo. Nayo tata Nzambe mwana pe eli mosanto. Kolo Nzambe muyenge bena manso. Tata zo lukum. Twebie te ozamle nkati na biso. Pona biso tuzabana na yo. Kasi tuzana makasi yako sambela te. Tikande mulimu mosanto. Esambla sikopo na bana na yo. Ngonga tozali eza émission munene. Oyi bantu ya mukili. Bazana lenga na bango. Kasi bazana posa ete. Bayibisiko munene na kati ya mukili. Kaka pona mboka oyi tuzokende. Ola kabiso ete okebongisa biso. Eza pona biso moko te kasi na ba nyonso bazama ko na nzela po ba ko nimelango nde bango to sengete baya noki baya ko sokona bango na boko abomoyi po te tilisanga tozali otiki yango dikola bantoma pena ba prophète nde sikwa po moya seko ezali lokola molimo eseki tina kati ya bantoma
yango ilaka na biso ezai ete sala nanu kolinga na yo pona mabele oyo po mokili se ziki ebe na makambo na yango tebite sacrifice monene ezali na kati ya mokili na nzela bantom ko laka biso te ko biso tokende ko vanda sika ko kenda ko bonsala biso lisanga na yo bongsaka yango dikolo bantom pena ba prophète batasi pe bana ensemble nde bazo sala siko mosala monene pote ilaka na yo se ko kisama luko lese monene na miso na biso eza kembo monene nde on la rappelle na semewa ke yo kolonga na mokili pamba te zele nano tango ti ekokoka oyo komana siko kembo ya Kristo Yesu bozonga na kati ya mokili nde yango longa pe na kati ya mokili biso pe tumone yango luko lezali sanga ya bantu pe na ba prophète to sengete kolonzambe eza siko kati na biso pote la kese monani na komba Kristo Yesu musumpe ndikisa na biso amen amen. Chers internautes, nous sommes encore là pour vous. Obuti Kolanda ezali invité na biso ya mukolo ya lelo. Toko sepela na yemoko aleka na komi présenter et toko senga na cameraman ya bien cameraman na biso Gelor Ngansele azola biso invité na biso. Bonjour ma. Bonjour. Bato bazolanda yo okoki komi présenter kombo na yo. Kombo nanga mambote makasi mwana 12 ans wana kombo ya molimo. Kombo ya mama nanga botanga nango Mabila Malvina. Mama mambote makasi pe alobi wana eza kombo ya molimo pe alobi kombo na ye oyo babotela ye na musuni ezali mama Malvina. Mambote mwana 12 ans okoki ko yebisa biso lolenge oyo yambaka molimo esika oyo okutanaka na nkolo. Miso eza komona te basali babondeli esimbi te ke sera yoka bien baye ko benga biso tozana ndenge to benga ba communauté biso toza district moko me ba communauté na biso différent baye ko zwa côté na biso ke ba ser bosana losambo nzambe pa yoka ka losambo ya ba ser aletoyaki ezaki matata pe pona kende mukola liboso baye mukola mibale baye mukola misatu mobali nanga bite to sabaninga ndenge bazo ya boye bokende kaka toke inazaki penza na susi ke koteka mikolo yango ezaki makasi na yeko kende toke toyokani bien tokosala losambo na biso une semaine to bandi yango lundi soki tokomi lundi to clôturer losambo na biso dimanche lundi to silisi boto bandi mukola liboso to bandi yango to moni ba ser mususu balingi komela masanga okwanda kwa mbala koteka masanga mais tokosala losambo ngona bakwiti boye ndenge ni tokomi komona ba ser mususu babani kokima na bango tolali mukolo moko bakei tolali mukolo moko bakei toye kotika la nombre moko ya bien tolandi pe losambo na biso bien na kolondaku na biso pe batozai kotika bandaku na biso tobongisi toke kosala losambo tolali kuna tongo mutuna mutake na yeko teka pokwa lisusu toye lisusu tosai misala bandaku toke lisusu kolala bo tokomi siko samedi nde sikoyo makasi tovandika na ndaku boye na kati prière tozopesa prière na se ya prière wana ale na ye komona lumière ndaku wana ekomi lolenge mususu ndaku wana ekomi na bampulu mususu siko na moni penza ke nzambe penza atelemi likolo ya ebenga wana donc moto moko oyo nano penze monana na mokili ote moto modèle wana otali kaka boyoki somo me ya za na kati ya moto wana alobi nanga na telemeli mwasi ya libala oyo mwana meme akobala na lobi yaka yo pe yaka kozongisela nga ni shoni frate yo pe yaka na moni ke liboso nanga somo ekomelinga nazotuna na motema nanga ke nga nazomona ese baninga nanga tozana bango nyonso na basali oyo baza awa bazomona makambo oyo tokakanga bosiko na komi komona bona komi koganga na komi kokrier komi kolakisanga biloko moko donc ndenga azokomibimisana moto somo wana nazoyoka ya moto wana ni ebimaki makila masuba somo esalaki ngai ya kosakana te na komibwaka bandeko bazalaki wana na basali ya nzambe na ser Mireille na mobali na ye aza prêtre bango nyonso bazwaki sombolo mobali na ye prêtre sombolo mwasi na ye ser Mireille bango nyonso na bana na bango ndenge tozalaki na assemblée wana biso nyonso mutu na mutu akomi kobeta parla langi na ye babeti parla langi bango basilisi batikali nienga na kobi nango kaka
porte efungami tobimi libanda tobandi ko crier bo bilamba comme makile bimaki ngana ba salite na masuba ba sœur ba miminga kana butu wana na douche na sukoli ba pesinga lingwa na mususu na lati e continuer nga kaka ngana tikali kaka bongo baninga bakomi bien na tikali bongo basali ya nzambe siko babandi ko ya na tongo ya dimanche tango basali ya nzambe babandi ko ya babandi ko crier o milimo ezalaki awa elati ye ayaki bien te ser mambote asambela ki bien te yango milimo elokoti makambo ebele bandi olobama papa to sisi lo sambo esili to komisi ko te zonga na ndako ba sœur mususu asimbinga na gauche mususu na droite nazo ko kalisusu ko ya te nzoto nanga na sina baby na komi kaka donc ba komo benga kaka na juli boma na kiko zali boma na ndaka sœur Mireille to bandi ko ya menace na nzela bazo memanga ba pasteur bazo ya batia maboko babondelanga elingi pasteur moko asimbanga te soki pasteur aye tindike kuna pasteur aye tindike kuna to komi na ndako ezalaki vraiment mobulu moyen te etamboli na mabele na biso bimba ya bantoma ser mambote moyen te ndako wana milimo eza kuna elati ye ebele ya makambo eboti abomaki mwana bato akena iko simba kisi eye makasi siko basali baye koloba te sero aza sera bondimi to kotike boite bokongola bambongo to meme na hôpital ba kongoli pe bambongo po ba memanga na hôpital mbongo na bango wana recteur azumbongo wana bale na bango ngo bakaboli bale ngape na vani na kaka ti ebandi ko senga basali baya kotiela nga maboko pona zwa kimia basali bazo ya te ebenga bo bazo ya te me ba pasteur bazo ya mbango yango belingi ba pasteur te ezo benga na bango ti na suka ba Monique eser wana zo souffrir basali mususu ba wuti mabele mususu ba yeko ya batenga maboko nde na yeko mona molimo ebandi ko beta par la langue ebandi ko loba minoko ya mboka ebandi ko loba minoko ya mboka basilisi siko basali lokola ba yayi ko tianga maboko bazaki baluba ndenge beti tuluba balobi eza mikenzi ale baye ko kende ti bisoto tikali wana ekobaka kaka elingi penza kimia kaka te église pe balingi te ko benga na ngana église somo de batu bazo ya babi bataneyo mwana nzambe na bino bozo sala eboye bongo biso batu mususu boza ndenge nini église oyo mama azo kufela vérité batutinga ndenge ya kosakana te na église ya néo apostolique ngape na bango guerre lelo kote église te ngape soki na koti te bino pe boko kota te ponga libomo yo na Julien okakawa bino nde boko sisanga libomo vraiment to mimanaki na bango makasi ekendaki penza ti suka baye kolemba ale vandi na biso moko kuna nano na bayindo ti mindele na biso be baye kozwa nos wana tango baye kozwa nos mikande bandiko kene pa na bango mikande bandiko kene pa na bango batindi réponse don de Saint-Esprit babandi ko tuna eske na neyo prophétie ko ikozala oui patriarche na biso abino don de Saint-Esprit ekozala ndele rapesi réponse wana babandi ko lemba ko betanga ko niyo kolanga ba jeton vandi na église bo bazotikela yo moko ba bango nyonso bakimi balobi na ngana vanda na ndako 6 mois wana na vayi na ndako réponse ezata ali molimo etomboki elati singa ba fleur na mutu nazongi église na bandi ko kende église bazoloba kaka te bakomi ko banga na yeko mona musali moko évangéliste ayeko tunanga ser mambote siko ezani nga omoni na tamboli ba communauté nyonso siko na komi na mbotama na zimbotama ya sika na tikali awa pona libela ni shoni fra na tikali kaka ale to komi kaka ko kamatana na bango kuna ngana bima moko mususu be baboyi na bango ko sambela bakimi église batikeli ka nga moko ngabe na vandi na église ngonge kokina ke ko lukesika bakoti na tieli bango mabonza na iko zonga na ndako muko musu basali ka bongo basali bakimi batiki nga moko na église nazo seka bango kaka na vandi na zelibe ngongo to bimanga na église kokina ke na communauté mususu na tie mabonza kuna ndenge ni kuna bakiminga pona ni basali boti bakomi ko sala musali mususu ayena mayela malamu musali mususu me apôtre na biso edisi Michel yenda saki makasi botika sika ya komi biso to kokoma wana te botika za musali ya nzambe botika don wana nzambe mutapesi soki eza ya biso te mbelezo landa biso te ndenge ya zo landa biso bo eza ya biso bantoma boyi ambassadeur wana azo sala pona biso te pona nation mokili mobimba basali na biso kaka matata mukolo muso babengisi bango na wi communauté wi na njili na quartier 8 ngai pe naza mutu nazwa kaba message nake wana mutaliboso na kutina na batute na vandi wana
basali akuna batuninga sero uti abinga to yaki matanga awa na lingisi ko na kota communauté na koti tango batu babaniko ya na moni babaniko pesa signal kasi prophète ye wana ti prophète ya ne wana ye wana ser na biso wana prophète ye wana me boye bakasi ko bomena sakanga pona nini na vaina ngaka na moni misapiele kinga ebele na zui nini sharp moko na zaki na wana mifiniki na yoki bien te ba ko tianga misapi mingi ye wana lo sambo ibandi apôtre na biso abenga ki mukili mobimba toloba na kote ya mai abengi nzela ba Kongo bandundu baye basali nyonso babani ko sala lo sambo alobi na bango ser wana azana mabele ya apôtre anjamba ser wana aza penza pona libota na yete aza pona nation mokili mobimba boyebiye soki boyeba ki ete na telimisi me bino nyonso ndenge boza boyebi azape na kati na biso awa ngape nazoka memi sapi ndenge bazolakisa me batongo bayeba likama ba mena sanga lisusu pona nini to vaniti basai lo sambo esili to bimina biso to songi ndako soki bayebisi bango bokende koyebisa na ba communauté to komi na prophète na kati église tango basali wana bakoyana ba communauté baza koyebisa bango biso nyonso tokutana na apôtre District Michel alobi biso nyonso toza ba prophète na kati église me bato baza koluka nini kende me mundele azaka mutayebi nzambe lokola bayebi na bango bible ba contrôle kinga naza sifre na kingo naza ba fleur na mutu batangi biblia bazomona fololo eza na bible sifle wana za nango kilolon ebeti na mokili Matthieu 24 nyonso bamona eza complet babi aza ya nzambe botika ye botika sa musawana nde kovanda na vandi na église ya néon apostolique. Très chers internautes, bolandi mama bien lo lenge pe siko ya kutana na nzambe na betape nyonso ya leka na bokutani na ye na nzambe. Mambote makasi. Mission na yo na kati elanga ya nzambe. Ozali nani penza na kati elanga ya nzambe? Mission na nga na kati elanga premièrement naza prophète ya jugement du monde caché. Donc naza prophète on a kopesa message ya jugement pe caché ya nzambe. Na sina pesi jugement bato cité caché yango tozo kene na enlèvement bazo to sate naza guérisseur. Bolandi mama lolenge ya lobi, très chers internautes, pe tolingi toyeba lisusu mama. Ozali prophète pona biso baindo to pona biso kaka ba congolais to pona mokili mobimba. Naza prophète ya ekolo moko te, naza pour tout le monde. Eloko batela kinga mibeko pona poto na Angola. Soki na ke poto bako sukolanga, soki na ke Angola bako sukolanga, me betape nyonso oyo na keneke Kindu, Maniema, na keneke Kisangani, na keneke Lubumbashi, na keneke pe na nini na Bandundu, Bakongo, Boma, Matadi, na keneke Bamboka nyonso Tikapa pe na keneke. Mama alobi aza prophète pona ekolo mususu to mususu te kasi yazali prophète pona nation mobimba donc mokili mobimba yazali prophète. Mama okoki koyebisa biso mwana 12 ans yebisa biso prophète aza muto ya lolenge nini? Eloko babengi prophète eza te ke eza bomingo moko boye to bokonzi moko boye. Na nga kutu na komona ke nga prophète naza moumbu. Bon nga prophète na ko sukola batu makolo nenge Yesu sukola ki baye koli makolo. Na meli mai na bango. Na sali mbula 15 ans na komela mai tata yoki nga mawaye moko ayi ko katalika mbongo. Prophète bamboka ana na tangeli bino na kende musala. Mutu abimisi mbongo na ye na avion ko kende na kozonga. Na ke na créer musala na bango na ke pona vanda te po ndenge na zo kende na zana ba angelu ba okengelanga na sali musala wana esili na zo avion na ye kozonga ezata na bonheur moko te prophète na ligne français bino bolobi prophète na français zo yoka na prophète mais na munoko na biso na lingala prophète azanganga ya nzambe. Donc lokola banganga ya bokoko na biso basalaka bamandona bambikudi oyo babengi mikala mikenzi oyo babengi zebola babengi nani oyo na soki na kena ba Kongo ngunza bongo te
siko yenda ye kotia bonganga na ye tata nzambe ke oyo pe azali nganga na nga nzambe kolo mokili eza na importance moko na kati te ya kosala eloni neloni. Prophète azali nganga ya nzambe ndenge mwana 12 ans lobi. Très chers internautes bozo landa biso toujours tozawa na pona bino na cameraman na biso gelor ngansela zozo la bino ba image très kitoko mingi. Mama Makasi Mambote, prophète azalaka na munoko moko oya sololaka po ba internautes na biso balanda kiyo outi ko solola awa. Est-ce que prophète nyo sonda sengeli aiba munoko wana toaza na munoko moko particulier oya ko solola na nzambe? 4 kwe na Congo na lukaka prophète nzambe azate. Nzambe tata benga biso na ndako ya kokutana bakotangela bino Biblia ya ndako ya kokutana esika tokutana kana tata nzambe namona ka prophète moko na Congo te à part namona Kimbangu manda na ye eleka Kimbangu nkamba totiaka na loketo bango batiaka nkamba na mai yango explication nyonso makambo yaki ko beba mais oyo etikali tosolola kana parla langi tozana langi ya minoko nyonso tolobaka na mokili na molimo mpe tozana langi moko ya minoko na koki kozwa neti boye ba mindele pe bayaka awa mindele pasi eleki ye akoya ogeriri ye soki esepeli obeta monoko na bango obeti soki asepeli obeta kaka ndenge kaka tolobaka obeti me batu baye kobebisa mingi na lobaka na batu na minoko mboka na bango po boye kobelelanga mikenzi o mikala tango babeleli biloko wana nde nzambe tata ye kozongisa nga na monoko oyo bino boyebi minoko nini bino boyebi lingala yango na lobaka mikolo nyonso me na tata nzambe toza na langi na biso so na komekela bino mpe na minute oyo naza prêt. Mama alobi aza prêtre penza pona komekela biso Mambote Makasi alinga sola na nzambe na monoko ya ba prophète to landa. Très chers internautes, neti na minute tata nzambe biso pela bango po na sambwa bato bazobeta simba bobo bato bazobeta barasika sika biloko bazoyekola bazokoma yango na ba papier mais langue ya nzambe kita kokita na minute oyo yoka yango ndenge kobeta. Allons, toute l'or, mais contaminé que bouger tour, pas chatarde, qui chie de libo, de l'aine que t'aline que pochon, mais qui rectaline que pocha la tour. Et damala, que souffrance que te pissio, de l'ine contaminé que bouger côté là, pidos, ouais, mais qu'er, au-dessus que te line, qui te los que tourne toutes tes positions, mais qui côté ligne que ouais, et biche que tourne position de la boditure, villa qui ne m'oblige tourner toutes les lignes que c'est de guerre, au dépela que position, que te lissier dos, mettre ligne que convention, mais tout court que te pissio, lina contaminé que vous poussé mon père das que tourne que telen que pek islam qui ola que c'était laisse. Très chers internautes, bisona bino tozolanda lolenge oyo Mambote Makasi mwana 12 ans azali ko manyola penza lolenge ya kutana kina nzambe pe lolenge prophète asengeli kozala pe alobi ete prophète asengeli azala na monoko oyo ya kosolola na nkolo na ye bolandi yango. Très chers internautes na biso Mambote Makasi obeteli biso mwa lisolo ya bokutana ona nzambe na refus wana ya basali misuso bandaki ko poussa yo musika na bango osala ki église na yo moko te naza na droit te po ndenge nazali awa naza na bato ba okengela ngai naza ta na droit te nazwaka nzoto te plaisir moko oyo kotinda nga pe na fongola église na mona kango te nazomona kutu bato bazofongola église baza ba bête bazofongola église po baluka mbongo bana etumbu makasi nzambe tata zo déclarer na loba na bino bobota bana mukama na mukama botondisa ba église be église wana nga nzambe na senga ki bino ezali bato mokili nanga bato batonda mukama na mukama nde bango wana ba église me bino bo baloli convention bokomi ko fungola ba église mukama na mukama mboke bebaka te ebebi naza na tango mokete naza neyo apostolique basali ya nzambe bazali bateya kanga bien nga naza kaka pona musala ya guérisseur me makambo ya mateya ngai na yebi kotanga te soki bapesi chapitre verset na kopesa nde batata na nga na ba sœur na nga batangi po ngai na yoka na bango na
bakoki te kofongola église. Soki na fongoli église ba bominga ba pasteur ba yake belé kozwanga tozana na bango association na boyaka yango ba yaka kopesa nga bambongo na bango na pesa bango mpeve oyo na boyaka naza mutabiloko wana te mpeve oyo eza na maboko ya Nzambe naza na tamoko ya kopesa mutu te naza pe na tante ya kofungola église ba prophète oyo bazofungola église baza bakosi bakosaka nde bino na mokili. Prophète asalaka na se ya nzete bokaki lisolo te. Prophète azalaka na église na ye néon apostolique fondation bantoma na ba prophète tokolanda bantoma na ba prophète ba probantoma bazana ndaku ya kapo nga prophète nazana simarido donc biloko mibale wana ekangami kokene victoire tie pa ya Nzambe ngande mutu na kosimba ntoma maboko mibale to komi na mboka ya tata ntoma te ya kinga asembolinga alakisinga sikonga lera bokolinga na yeba kite na kobima prophète or tata Nzambe pona biso bandana mabumu mande kokina boti bana na juba koko molimo ye lokole kutinga na maboko ya bantoma bango ne batata nanga babatelaka nga tola ndenge bavandi na ba mama nanga balatisa nga no toko balesaka nga bien na ke fungo l'église pona lukani soki na lingi ndako bakotongela nga soki na lingi lopango ba oyo bazo sala musala esengo ya libiki pe bakosombela nga lopango me kutinga pe nazana nga na mapango biso moko avant mama nanga mobali nanga tozana mapango na ke no lukani pona fungo l'église po balesa nga kitoko ya bagataka nga na kolata naza kitoko trop. Très chers internautes, Mama Yanoli alobi ete ye akoki kofongola elingomba te po azada na esika na ye oyo bantoma bate ya kae. Kasi alobi eloko moko biso na bino tolandi ete ye aza na se ya nzete. Ayambaka batu na se ya nzete. Makasi mambote mwana 12 okoki ko expliquer biso mystère ya se ya nzete za nini? Mystère ya se ya nzete Biblia ezali. Mosala ya prophète azaka na se ya nzete. Se ya nzete bazaka pona guérison nazo sala nde bonganga nazo sala bonganga ya Nzambe na se ya nzete banda lendi nazo sala mukola misatu mukolo ya église na kangi na se ya nzete na ke église na yoki mateya oyo bakopesa nga na église nazo tala tata Nzambe azotuna kuna bazoteya mateya wana ezokene ndenge nini bazoteya bien me bazobwaka biloko ya libanda bazoteya me bazokoma na makambo ya libanda oleba za na lolendo ya kofongola Biblia ya koteya ndenge elongwa bani basali ya Nzambe bazobima libanda po soki bazana kati ya Biblia bakobwaka prophète te mindele bazana kati ya Biblia. Apôtre Nabiso Jean-Luc Schneider, patriarche. Apôtre district Michel, ba yebi penza liloba ya Nzambe ba batelaka molimo ya Nzambe. Yangwe ouvrir bango ke na kati ya posola bandoki baza makasi. Yango bazobundisa molimo ya Nzambe. Me mindele batindi pe na mukanda na biso ya OK jazz au Afrika beaucoup de sorcellerie. Ba pesi OK. Na kokene kolukani na makambo ya beglise. Se ya nzete za ndaku ya simarido. Biblia ezali ba kufungwila yo. Na kokota liboso na kapo na witi dimanche na kapo soki na zongi simarido mesiko bamoni na sali mingi na kokisi 21 na oyo tozo kende siko mbula ya 21 na kokili susu kosala mokolo ya lomingo te na witi église na ye na lembi mosala kaka kotanga bible ba verset tata kopesa boye kola wa esili église te oki mosala se ya nzete bonganga. Toyoki mambote makasi mwana muke mwana 12 lolenge alobi ete na se ya nzete bonganga nde ezali pe makomi ezali o ezali ko lakisa biso ete bonganga ezali na se ya nzete tokotanga makomi yango penza elongo na bino très chers internautes tolanda makomi ya se ya nzete. Verset 1 tina 3. Losambo ya awa na se pe ya oya likolo. Boyokani ya liboso ezalaki na mitindo pona ndenge ya kosambela. Ezalaki na esika ya kosambela oyo bato babongisa. Batongaki ndako ya kapo. Boye eteni na yango ya liboso bazali kobenga yango esika ya bosantu. Kuna ezalaki na mwinda mesa pe mapa ya kopesa na Nzambe. Bongo eteni ya mibale sima ya rido. Bazalaki kobenga yango esika eleki bosantu. Kuna bachaki mesa ya or po na kotumbela malasi pe sanduku ya boyokani oyo bapakola or na kati na yango ezalaki na nzete ya Aaron oyo ebimisaki makasa pe mabanga oyo
bakoma mibeko ya boyokani. Na likolo ya sanduku ba cherubin ezalaki kozipa esika ya bolimbisi epai Nzambe azalaki kovanda, kasi ezali sikoyo te pona kolimbola yango nyonso. Boye ndako ya kapo ya bosantu ezalaki na biteni mibale. Banganga Nzambe bazali kokota mikolo nyonso na eteni ya liboso pona kokokisa misala na bango. Kasi bobele nganga Nzambe monene moto azali kokota na eteni ya mibale. Abandaki kosala bongo se mbala moko na mbula mobimba. Pe asengelaki komema Nzambe makila ya banyama oyo ezalaki kopesa ye na likolo ya masumu na ye moko pe ya bato mosusu. Boye Molimo Mosantu alakisi ete tango oyo nyonso oyo basengelaki kokumisa Nzambe na ndako ya kapo ya bosantu wana ya kala, nzela ya kokotela na esika ya bosantu ya solo ezalaki kaka na kokangama. Ndako wana ya kala ezali kolakisa ndenge makambo ya mikolo oyo ezali. Makabo pe mabonza oyo bapesaka na Nzambe yango te moto ekoki kobongisa motema ya moto oyo azali kosalela Nzambe. Nyonso wana etali kaka kolia pe ndenge kolia pe kombela. Ezali makambo bato basalaka. Nzambe ayi kotika yango tango nyonso ti tango ayi kobimisa ndenge ya sika ya kosambela. Chers internautes, tolandi bongo makomi oyo ezali Biblia lolenge oyo etangameli kuna. Soki mambote makasi akoki ko expliquer biso mwa muke makomi o bauti kotanga. Makomi bauti kotanga ko expliquer nango ezali que ndako ya kala ezali église. Ndako oyo ya sika simarido esike santo nde sikanga prophète na salaka simarido. Siko makambo nga na salaka na simarido basali ya Nzambe basalaka yango te. Na kati église ya néon apostolique ezalaka na bidon ya mai basali bamela totiaka kitalatala na sacristie totiaka kisanola na sacristie totiaka nini oyo cirage o basali laka basapato na sacristie totiaka Biblia na sacristie. Bon sikoyo biso kuna totiaka mai po basali ya Nzambe ya uti mosala uti wapi asukoli maboko apangusi. Menga awa na simarido mai na tiaka na sani pona kolongola milimo olandi pona kolongola milimo ndenge Yesu asukola ki bayekoli makolo na sukola kape bayekoli makolo pona kolongola bango milimo bana basi mususu bazana ba mari de nuit ba mama mususu bazana milimo a de piton ba mususu balatisa bango ba femme de nuit ba mususu moni elongezo mona na lokola mukolo metango yoko sukola ye elongezu bongengi ezongi ya mwana muke bana basi mususu kindumbe za makasi milimo a de piton elata bango tango ko sukola ye ekitina mai oke ko buaka yango baye ko pesa na zawanga basani wana basali basukolaka maboko nga na longwelaka molimo kopo ya mai bango kuna na sacristie ozolanda bien na sacristie o bango bamelaka mai ngaya wana pesaka bato kopo ya mai oyo tolangwa ka babengi yango lotoko eza lotoko pona ni po milimo wana to na langwa ka lokola lotoko soki na langwe awo kanza pe na melima sanga me masanga te molimo. Bon Biblia kuna bazotanga po to bongisa mitema na biso awa Biblia ezo sikola mbala moko mabe oyo to kwei masengenea ezo sikola mbala moko pona kati ya guérison mais l'église basala ka guérison te église ezapo basali na biso baza banganga ya mibeko ya néon apostolique ngai nde nganga ya Nzambe pona zo sala bonganga nazolongola kindoki nazolongola batu milimo nazosala makambo ebele ko fongola bato bakangami na miniololo omoni ye bakangi ye ofongoli ye omoni ye makasi olongoli ezate ndenge ba prophète na bino bazomema makambo na désordre mama na yo mtalokaki yo mama na apesio maladie longola maladie yango bazolongola te mwana batazara kindoki longola kindoki bazolongola te bazotroubler bato bazolongola na beglise mususu bazoya nazolongola bango kindoki ake kovanda na kimia ekoboma mboka te susi ezaka mwana wana ye moko munoko na ye eloba ngai kaka na longola.
Bolandi mama, très chers internautes, lolenga azali ko pese la penza lisolo yango ndenge tozali ko kende. Nalandaki ona mwa bokebi mama olobaki ete prophète esengeli azala na nkamba na loketo na ye koki ko expliquer ba internaute na biso penza nkamba pona prophète pona nini prophète alata nkamba. Nakoki ko expliquer yo na lakisaka na nga bato mais na moni bato zo na lakise bazo yiba misana na ngai. Ba pasitele bazoya na ba faux prophète pona koyekola likamu ya 666 bakutinga nazo melisa bato mai bato bazozwa mabele bango pe bakomi kotekela bato mabele bakomi kotekela bato mai menga mai na tekaka te eza kopo ya mai pesa mutu yo fele kuna na Biblia balobi yo fele ngape na pesa ka bato ofele me bango tango bazoya bakomona nde na monika onga na sambela ke paibo ba pesi ngai mai na somi mulanga mai na otan na somi nota bongo te nkamba na ngana na ngona loket bako iko tangela mina mkanda Jérémie chapitre 1 na mkanda pe ya Marti chapitre 1 boko mona prophète azana nkamba na loket yango tata nzamba lobi bako bundisa yo bakolonga yo te nkamba wana ezanga ceinture kisi na ngai. Mama alobi nkamba eza ceinture kisi na ye pe a affirmer biso alobi lisusu ete tolanda yango na kati ya Biblia. Très chers internautes, tozo continuer toujours na nouveau numéro na biso ya lelo oto yambaki mosali ya Nzambe mama prophétesse Makasi Mambote balobi aza mwana 12 ans mwana muke nde kombo na ye yangwana. Chers internautes, tozo landa na kati ya makomi lolenge mama apeseli biso. Jérémie chapitre 1 verset 17. Bongo kanga kamba oloketo telema pe bisa bango makambo manso na kotinda yo obanga bango te soki te ngai na kobangisa yo omiso mabango lelo na komisi yo bo ebomba mbelo likonzi ya ebende lopango la mbengi omiso maekolo e mobimba bakonzi ba Yuda bankumula banganga Nzambe pe mabato banso ba ekolo bakobunisa yo kasi bakokoka yo te Nzambi ngai nazali ya yo mpo na kobikisa yo maloba ma Yawe. Wana toti kolanda makomi oyo mama apesaki lolenge komami tolandi yango biso na bino. Mama Makasi Mambote mwana ya 12 ans. Kombo wana penza Makasi Mambote mwana ya 12 ans mwana muke. Okoki koyebisa biso kotalisa biso kombo wana euti wapi petina nango pendezani. Me elibozo na yebisaki bino. Kombo wana Mambote Makasi mwana 12 ans eza kombo ya base ya tata Nzambe ndenge a renouveler yango po azwinga na kombo ya Mabila Marvina sikwa eko changer nga na kombo ya molimo Mambote Makasi mwana 12 ans po alatisinga nkamba na loketo pe apesinga kombo ya sika siko kombo wana eza ya mama na ngate ya tata Nzambe soko luki kombo wana problem okutana na Nzambe kolo kombo ya mama na ngaite. Mambote Makasi mwana 12 ans lobi kombo wana euti na tata Nzambe moko alongoli ye na kombo baboti bapesa ye pe apesi ye kombo ya sika lolenge oye apakolaki ye. Mambote Makasi okoki koyebisa biso Yesu Kristo ayaki kokufela mokili pona yo aza nani? Yesu Kristo oyo akufelaki mokili aza prophète comme nga naza prophète tata Nzambe alobi mokolo moko to ko montrer mokili mobimba Yesu aza Nzambe mokolo moko to ko montrer Yesu kaza na lolenge mususu Yesu aza prophète aza mutu lokola yo aza mutu lokola bato ndenge bazalaka asalaki mambima nene abotaki bana na bakoko azwi nkitela molimo mosantu Marie na Joseph bango wana tobengaka Yesu moto asala musala na mokili Maria Yesu mobali asala oyo ki Joseph asala musala kaka na mboka ya tata lolenge pe mobali nanga tozwi molimo mosantu biso mibale na mbeto ya libala na miniti oyo ngana zanga moko na mokili Yesu ko ya kufi aki kofungola kuke na mboka na za mabele pa tata Nzambe azali po banosaki biso ango na pesi bino molimo nanga soki tokokisi mbula misatu na kolongola mobali na bomiye akufi boleli na bana na yo bokundi ye aye siko ne ilangananga yo pe kune siko tikali libala te misala kolamba te eloko te mugeriseur kaka musala nanga
sala musala nanga no moi na base wana tozoke na leki et selon nyonso ya mission nyonso batindinga ba message nyonso suka ya base po ba clôturer ngai molongi no se limero nanga nde likambo na yo ya suka pona betela yo maboko na no se yango mokili mobimba soki na koti na avion na bwakaka orientation des conventions d'intégré base. Tout le monde plante aux Bibles, contre-ligne que position, vérifiez la Bible, montez base à dossier du cœur. C'est notre Père créateur. Montrez tout le monde que Viteline 666 créateur pour monter base pour notre Père. Labo du cœur. Bakatiwa. Bazongisa na lingala. Wana message très important et pesami pona motonyo saza na kati ya avion. Ndeko mwasi pe mobali mwana moke paka mobange fungola Biblia na yo. Fongola na mokanda ya basekele. Nzambe ayeki mutu na mboka na biso pona kufungulila biso basekele penza oye komema biso na mboka ya Nzambe. Po profete aza pona makambo mokili te. Profete aza pona makambo ya bokonzi ya Nzambe. Oboyoka ka bokonzi ya likolo kuna mutu azate biso nyonso toza se ya mabele. Tata Nzambe aza na se ya mabele. Cimetière eza mbala misato. Mboka ya liboso, mboka ya mibale, mboka ya misato. Ndenge chers internautes, bama azolo makambo penza ya motu ya mingi ako expliquer biso nan lolenge ya lobia wana suka na za sur bolandi vraiment cimetière eza mboka misato a expliquer biso nanu mboka misato ngo kuna na cimetière eza nde lolenge nini penza makasi mambo témoin na 12 ans expliquer biso yango malamu penza naza su ponga ndenge naza nazo ganga na cimetière pe minitio bato bazokufa bazomona ngapi na cimetière nazo ganga o baza kuna bazomona nga po eza musala ya molimo awa na mokili nazo sala nzoto babomanga na nanga mort vivant siko ndenge nazo sala boye bokasi ya mutu nyonso akokota na bokonzi ya Nzambe ifaza kana base ya numero ya 666 po première étape ndenge bakitisaka biso na cimetière bakitisi cercueil balongoli yango batie na kati ya libulu tangu tozipaka mabele toye kuna sika totikalaka omoni kaka mwa miniti ya biso na nzela cercueil na biso ebimi na bilamba nango moto elili ya pamba elili cercueil mususu ya or eyingeli na mabele elili wana ekoti na cercueil wana lero tokokoma na 1h du matin elili eningani etelemi po cercueil wana batia porte lokola ya avion batu nyonso bakotaka na avion bayebi ndenge avion eza ndenge be cercueil wana ya Tata Nzambe ya or banda bokoko na biso ebebaka te esalaka tâche te okoti balongoli bazongisili mutu mususu ebebaka nango te sikoyo lero kokota na cercueil wana lero zobima elili wana ebimi eke sikoyo kotambola na mboka ya kokufa mbala mibale tango elili na yo etamboli na mboka kokufa mbala mibale mboka eza kuna ngai na miniti obono lobango na mona mboka wana eza ne bandeli na suka na yebi suka te na yebi bandeli te me na mona kaka mboka eza monene banda kuna moyen za te 2 mètres studio siko soki yo elili wana ekwei kuna ekufi siko ndenge elili wana ekwei ekufi wana ba konte lobi o bakundaki yo si inero elili eke okota kuna tongo etani bakomio 2 jours. 2 jours wana yo ndenge okufa kaka wana ti 10e jour séance oyoki kaka message ebeti ngonga mongo ebeti makasi pa enlèvement bato bakufaki bilili ekufaki nyonso elamuki tango ezolamuka direct ezolata nzoto ya sika po bino bozo sakana mingi na mokiliti bozo mona ka ndenge bozo sakana makamwa Nzambe bo jouer nango bo kosa lukuta po bolia ba mbongo me Nzambe bazozela bino maboko mibale kuna lero boko kita histoire ono ngino kutango nyonso tableau na yo kutiango sikoyo nde kuna lero ko telema ensemblement wana tango ko yande pancadre moto na moto azana pancadre na ye pancadre wana nde na loboko ya mobali 666 oyoki base ya liwa na loboko ya mwasi caché emblème ya néon apostolique pona nini atie néon po na Biblia kuna lobi fondation bantoma na ba prophète tokolanda maloba bantoma na ba prophète mais begrisi nyonso ezobima lelo ayebi yango te catholique
eza posola, mission eza posola, bakota na kati ya néon, baza na kati ya néon. Papa wa Roma kuna aza néon apostolique. Mais beglize ezo bota bota oyo toyebi te mokolo yango ekozala bongola meso. Ah, mais sala makasi zwa caché na numéro po babosa na yo. Chers internautes, mama ya likambo na biso penza mama si a flashé yango mambo te makasa lobi likambo ya numéro na kosenga na cameraman na biso Gelor Ngansele abendela nga penza likambo ya numéro yango mama alati wana o tozali komona emblème pe numéro o wana ya 666 o mama alati. Tosengi na mambo te makasi a expliquer biso penza likambo ya 666 oyo eza nini. Na longola nano cifre likambo ya 666 ezo bele mana mutu ya bato na sambwe likolo ya 666 bino na mokili nde bo sambusinga me pa tata na nga na fier message na ye tamboli mokili mobi na somo te yo mutoko banga 666 me kuna na cimetière dossier na yo ngane muna ko souligner musala ba prophète obozoka ba prophète ba yebi cimetière ndenge zate ba yebi te mokolo nini biso bato kokufa tuna tokozala ndenge nini ba yebi te ke prophète il faut ba pesa yo base ya suka Jésus Christ ba pesa ki ye asali musala na katikati ba lancer nani akolia nzoto na mai na makila. No wakuna pas za prophète. Bapesi a lancé salaka masuwa. E komi na ngonga na bino obonga pe mwana 12 nazana sima ba yaya wana. Ngonga na pe koki balobi lancé caché na numéro. Mutu nyonso vaza na 666 yango mboka na biso ezokota pasi makasi. Tozata na sor moko ya kobimate. Ba pasteur ba telema na bo pikiniki to ebite ekune ko makambo na bino moko la Nzambe ngana sina lobi soki to bandeli soki mutu nyonso abeleli numéro wana a comprendre que za ya Nzambe to ebite soki Nzamba ko iko yoka mawa po to bungisi wolo na palata likola numéro ya 666 wolo na palata ngoni ni diamant biso ba yindo bo mengwa bakoko na biso batikela biso na mabele diamant fer bino boboyi bokoko boboyi pe 666 toko kendela nzela nini me boyoka bien na lakisa bino bien ngai batindinga na Nzambe kolo mokili na lakisi no samba toi alikola numéro wana no samba te me na mibeko eza bongo ifo na samba bo bapesinga nkamba na loketo ndenge no ganga bobinemie bele ba masasi ba betanga ndenge esimba na ongati na witi kokota hôpital ya suka batianga na morgue babimi échec ngayo na oganga kaka na 666 landango malamu na bokebi simba pe biblia na maboko po mona vérité ya Nzambe ya meilleur prophète ya jugement du monde caché wana néon apostolique ba kolo nzenze ba kolo mbonda ba kolo liloba ya Nzambe Nzamba lobi na kondima prophète ya néon apostolique po yemo konde mutabimisi prophète wana landa bien likamu ya 666 simba biblia na maboko ngana ebi nanga kotanga te ba pesi bino na mokanda nini kuna fongola apocalypse na français koyebisa ba sekele lingala. Chers internautes, tozolanda penza na kati ya makomi mama alobi en kolonde atindi na numéro wana pe makomi ezali nde tolanda penza na bokebi nyonso makomi yango lolenge ezali kolobela biso. Apocalypse chapitre 13 verset 1 à 18. Banyama mibale bongo na moni nyama moko ebimi na ebale ezalaki na maseke zomi pe mitu sambo na liseke moko elati ekoti ya bokonzi. Pena likolo ya mituna yango bakoma bakombo ya kochola Nzambe. Nyama ona nazali komona ekokai na nkoi. Makolo yango ezali lokola ya nkosi, pe monoko lokola ya tambo. Elima epesi yango bokonzi pe makasi nyonso. Pe evandisi yango na kiti o yango moko ezali kovanda. Motu moko ya nyama wana ezali na pota ya somo o elingai koboma yango. Kasi nyama ebikai kaka boye bato nyonso ya mokili bakamwe penza pe balandi nyama. Bango nyonso babandi kofukamela elima. Po epesaki bokonzi na nyama. Bafukameli pe nyama balobi nani akokai na nyama nani akoki kobundisa yango. Nyama ezwi nzela ya koloba makambo ya lufundu pe ya kochola Nzambe. Ezwi bokonzi ya kosala mosala na yango mbula misato na ndambo. Ebandi kochola Nzambe pe bokonzi na ye na ndako ye avandaka. Pe ba o bazaki epai na ye na likolo bapesi yango nzela ya kobundisa bato ya bosantu pe ya kolonga bango.
boye ezui bokonzi ya bamboka nyonso, bikolo nyonso, mabota nyonso pe minoko nyonso na mokili mobimba. Bato ebele babandi kofukamela yango. Pamba te ute bandeli ya mokili bakomola bango ekomama te na buku ya bomoi ya mwana meme oyo babomaki. Moto oyo azali na matoi ayoka, oyo atangama kokangama bakokanga ye, oyo atangama kokufa na mbeli akokufa na mbeli. Yango wana esengeli bato ya bosantu bakanga mitema pe bazala na bondimi. Bongo na moni nyama ya mibale ebimi na mokili, ezalaki na maseke mibale ekokani na oyo ya mwana meme, pe ezalaki koloba lokola elima. Ezalaki na makasi nyonso ya nyama ya liboso pe ebandi kosala ndenge moko na miso na yango. Ezalaki kosala ete bato nyonso ya mokili bafukamela nyama ya liboso oyo ebikali na pota wana ya somo. Ezalaki kosala makamwisi minene. Esali kutu te moto elongwa na likolo pe ekokwea na mokili na miso ya bato nyonso. Lokola bapesi yango nguya ya kosala makamwisi nyonso wana na miso ya nyama ya liboso, ezwi nzela ya kokosa bato ya mokili. Etindi bango kutu basala ekeko mpona kokumisa nyama ya liboso oyo bazokisaki na mbeli kasi ekufaki te. Na sima ezwi nzela ya kopesa bomoi na ekeko wana. Bongo yango ebandi koloba pe kobomisa ba oyo nyonso baboyi kofukamela yango. Boye nyama oyo etindi bato nyonso na makasi ete bazwa elembo na liboko ya mobali to nelongi. Ezala bato minene to bato pamba, bato bomengo to ba oyo bakelela, baumbu to bansomi. Ata moto moko te akokaki kosomba to kotekisa soki azangi elembo yango to kombo ya nyama to petalo oyo ekokani na kombo na yango. Makambo oyo ezali kosenga mayele. Moto nyonso oyo azali na mayele akoki koyeba tina ya talo ya nyama. Pamba te talo na yango elakisi moto. Talo na ye ezali 666. Chers internautes, wana toti kolanda Biblia lolenge oyo etangami kasi tokosenga na makasi mambote ala kisabiso mo alimbolela biso mwa ndambu lolenge oyo ba papa bauti kotanga kuna. Yango wana oyoki tata Nzambe alobi na yebisa pe binoke yango zo tunanga komba mambote makasi mwana 12 ans. Omoni makambo yango mambote makambo ya kitoko makasi naza très fort. Oyelinga na indoki to bunda na nzoto boto bunda pona limero ya Nzambe natika ape bato na la police po epesa anga mabe moka osakana te eza limero ya solo nga kutu na yebelaki yango pe kala ya Satan mais tango tata Nzambe alalakisi nga limero o na ningani na lengi likambo ya kitoko boye bakosi biso boye pona nini alobi na nga lukela ngai batu oyo babebisi lokumu na nga na mokili ya Congo na tambolaki na begruse na ye ko se trouver témoin de Jéhovah mutu batambusaki likambo wana ke 666 limero ya Satana melelo Nzamba ye ko solola na nga mutu na moni ye na miso lakisa mokili na nga limero wana limero na nga oya kozanga yango akokota na bokonzi ya Nzambe te moto akozana limero wana nakobosa na mabe na ye nyonso oya sali na mokili nakomona ye mwana moke bongo siko bapesi bino limero wana oya Satan Biblia ndeza clair nga pe naza moto lokola bino nga kuna yebi na nga kotanga te bapesa nga maloba na tata Nzambe ke zwa mokando po bamelisa nga Laurent ya Biblia prophète nyonso na libumu na ye azana roulant ya Biblia ba prophète na bino ya gisasa na bino te Zwa Elizabeth, Madeleine, Tabitha, Maria, bango nyonso Bia, Louise, bango nyonso bazana Biblia na mabumu na bango pona ko montrer makambo oyo e bombama. Po bozo banga nanu kutu 666. Mais belé zana Biblia e bombama boyebite. Tango bate ya biso Jelusi Babel mwasi ndumba mais biso tata montrer que ceux qui okangami na mwasi wana te sekele ya Satana pe koyeba ngote kaka ndumba wana mutu mabe akwesaka basale ya Nzambe aza sata elote ya bomba kabiso nde ko bomba tozaka basi ndumba ya liloba ya Nzambe so na telemi na point wana o no lula na ngayuti esiko zokena no l'exalaire na olulelo wapi na Biblia tango ngata tata ko pesa nga ba message pesa yebo yo bando luka ngano luka te zo ya lokola mai pona melango luron sikona ko lakiso mona ko lakiso kwe yo lobi église na zo l'exalaire yo moko zui la obani ko landa nzela ya solo mutako lakisa yo yango 666 po mutu wana tozo benga niama aza niama te aza mutu wana valeur na yende 666 siko ngana za niama
ngaza nyama te me babeti nga atala bana za na pota bana na botama na bunda te me na yeko bunda pona molimo yango wana na moni ke oui tata po ala tsainga ceinture na longaki na bundi na ekipe 4 ya bakuluna awa quartier nanga bayebi na longi bango pona za na 666 wana ezo benga belema ebele ba lutteur batu ya makage intervention rapide chaîne mesgal ezo ya lourd d'attachement nazaka fier pona limero wana binope bolanda yango na bokebi tata benir bino boteka ngo kitoko po bolte ya batu malamu ba ouvrir limero oyo po bayeba yango le boko ya mobile 666 le boko ya mwasi cachet ya néon apostolique osimbi pe bibili omoni pe nzambe nenga lakisa église alobi na yekola kisabino ndako eleki bandako nyos ndako ngone néon apostolique ato sali miracle na yo ato créer elote mena 666 okangama okeli fero. Chers internautes, Mambote Makasi azo expliquer azo manyola penza biso na bino pe tozo landa yango penza pona likambo oyo ya 666. Mambote Makasi 666 yango eza kaka numero ya kaka boeto eza penza na lolenge na yango pona ko yeba ko calculer nombre wana parce que na landi bibliaire bazotanga balobi nombre de la bête tout ça ba expliquer en pendant na kati ya biblia kasi nombre yango pona kokoma kino na chiffre wana ya 666 nombre wana balobi boy na koki ko telema pona montrer bino on dit de contaminer marque de la bête son na bête bo tango non pesa ba message na kirolo na Matthieu 24 annonce tant on a pesi message il faut ba pesa yo patiner de base yo pusana kunanga la kisabino lolenge to patiniaka pourtant on a zo pesa message nanga non pesa comme ça de base à tourner position ce qui ba lobby il faut na kende lokola bête il faut ma kolonanga za comme ça de courir ce qui ba lobby nanga na kende lokola course il faut na beta ka ba pananga ndenge course ya kendeke na ba phase wana na zo beta yango ba benga kabiso ba marque de la bête pe bondima kabiso te bo beta kabiso kaka bo kemisa kabiso po nzoto yango eza kaka balamba yango eza esu nzoto te molimo na molimo biloko nyonso yo zo bamba wana ozo bamba ne nzambe kolo mokili yango nzamba lelaka banyama nanga tala ndenge bazoni yokola bango mawa nanga nzambe pona ni boni yokola ka ba prophète nanga banda bokoko na bino boni yokola ka ba prophète nanga talo lenge na bino ba pesi bino makambo ya kitoko bino bolobi toza ba bête marque de la bête na français mais botanga kapenza lingala bo ouvrir biso na français tolobi marque de la bête on dit à lingala lolenge ya nyama donc yo moto oza lolenge ya nyama po nzamba so lobelo likamu clair yo zo boyango talanga nzambe na sali moto mawana nga nzambe na keli moto atomboki lingai. Très chers internautes, Mama Alobi était marque de la bête ezali lolenge ya nyama. Biso bato tozali na lolenge ya banyama lolenge oyo boyoki invité na biso azali koloba. C'est que Mama toloba kolo na biso benga biso banyama. Abenga biso si banyama. Alobi soki na sali bino lolenge ya mutu eza pasi. Tala keseni si biso banyama mabe, nyama malamu na nyama mabe. Balobi kuna na Lévitique. Kolia ngulu oya zana basabo minete. Kolie sungulu tute. Ponga na zomone sungulu tu. Azani ya mamoko bandoki bazuaka ye. Akiko toka mai. Soki ameli mai lera yaka kosanza. Batono etonda ka bandoki ba olambe la batu. Na mona ka bandoki. Po balia mutu. Bakomisaka ye ngulu. Bandoki. Po balia mutu. Sui balingi balia ngombe. Bakomise pe ngombe. Alors, nzamba sali yo mutu lolenge na yo. Lokola muye. Niyama pasa na lolenge ya niyama. Me yo mutu zolinga. Obongo laka muninga na yo niyama. Oliaka ye vraiment ndeko na nzamba ko benga biso banani. Boza ba niyama. Ponga na sali bino bato. Bino moko bo mikomisi ba niyama. Bo bongo la baninga na bino ba niyama. Bo olia bango. Niyama ya ndenge wana kolia te. Oyo basangisi makolo basabo mine tozana nyama ya mutu na nyama ya mutu ya nyama tikala nyama mutu atikala nyama bino bozo bongo la nzamba lobi tolia nyama ya zamba na ya mboko yo mutu yo lobi te nzamba lobi tolia nyama te biso ba nyama tozaba yaya me nzamba lobi na kosambisa nyama na mutu oyo ki yaya
Chers internautes, Mama alobi nzambe alobi ya kosambisa nyama na moto. Chers internautes, wana touti koyoka makomi lolenge elobi Biblia elobeli likambo ya kelelo pe Mama alobi prophète ya solo esengeli azala na sifflet. Chers internautes, nous sommes toujours là dans ce nouveau numéro Otoyambi invité Nabiso Mama Makasi Mambote moi na 12 ans moi na muke oyazo limbole la biso makambo ebele o pa ebisi na biso ete 666 eza signe ya Nzambe nde tokolanda na bino bolanda penza na bokebi nyonso. Mambote Makasi oyebisaki biso ete tata oyo azalaki mobali na yo asi awa akenda kasi na komona na alliance na loboko mama kasi alliance oyo eza le présentant ya ba faux prophète o nga na za prophète oza prophète Nzambe azwaki yo na mbeto alibala na nani biso bazwinga na mbeto alibala babalinga mwana mukie na 16 ans sikoyo tosala alliance ya libala ya mokili. Mais oyo eza alliance ya tata Nzambe tango mpeve santo ekitelinga longola nini alliance no obosala libala la mokili na mobali na yo kaka lelo ndenge mobali na yo akufi changer alliance mosusu wana nazaka nango or balongoli or batie biso ba prophète olata ba or te au moins ba salité ya or ba salio alliance mais or penza original tolata kate nde ba yeko tianga alliance biblique fungola mokanda kuna Biblia. Mama lobi ba prophète balata penza alliance te balata penza or te très chers internautes mais balata ka babiloko mususu ekoki pe kolate ma part wolo. Tokotanga Biblia ndenge mama lobi kasi na lingi mama yebisa biso ete ata chaînette ya or olata te soki na lata ka chaînette ya or mbele pe ba bebisa ngai ya bana na ngana poto ya molimo baze belé na lata te alobi lisusu ete akoki kolata ata chaînette te kasi mama koki ko planter te ata mèche te prophète ya plantaka mèche te tolata bikoti Biblia ezali tolata ka bikoti ekoti siko soki na lati ekoti caméra ekomonana soki na tie plante caméra oyo ekomonana te po caméra oyo ezotambola mokili mobi yango nde ezocommuniquer nzela nyonso no pesa ba message ezocommuniquer na cimetière pe na mboka tata Nzambe bazocommuniquer en direct. Donc soki na lanjo na bokebi penza prophète akoki ko kanga meshi te akoki pe kotia meshi te akoki pe ko se maquiller te yo mwasi okoki kotia na yo beauté na yo menga na kotia beauté te na pakolika mafuta na nga na vandi na ngai mafuta ngo pezali ndenge modèle soka lobi pakola pomade pakola boye ndenge ya koloba pona yo moko sala posa oyo lingi ezalaka te posa na biso nyonso ezepa tata Nzambe to makiyaka te mama alobi bango ba makiyaka te alobi abakisi lisusu kokanisa te ndenge nga nazoloba bongo yo pe mwasi oboya na yo komakiye te bongisa bote na yo abo mwasi kobukela nga lokuta te la seli na contaminé pouché das nga prophète wana ezalili na biso ba prophète totiaka na biso bo ler nazaki na prophète nazao makiye pe makasi mais siko mpeve bande kitela nga nazwaka nzoto te moyen na tiango motema ezaka su te nalingaka pe kutu yango te natalaka kaka bongo normal mama tia na yo nolula yo kolanda ngai te nga naza prophète mibeko na biso totiaka te ba plante tolataka te mais pona yo eza nango na mbeba moko te bongisa mwasi na yo pona ngai prophète ya Nzambe na kotia yango te mama lobi pona ye prophète ya Nzambe akotia yango te pe na landi mama na bokebi mingi tango azo tanga bakombo ya ba prophète na yoki atangi bakombo ya mibali te mama prophète ya mobali azali bazala te ndenge nini tozaka couple te tozaka des témoins Biblia ezali bazwaka biso des témoins ba témoins ya Nzambe tobimaka mibale akobimiso mwasi na mobali tobala na kate pe bakintwiri donc tobala na makila ya botata Biblia ezali fo kotanga nyonso wana. Chers internautes, tozo kende na Biblia lolengi kaka mama alobi ete
ba prophète babala na kana kinchwidi kinchwidi oyo elingi kolakisa ete okobala na famille ya botata na yo to pe ya bomama na yo nde okopona mwasi kuna nde obali ye wana nde yo nde vrai prophète lolenge mama alobi tozolanda ntango tobalanaka bongo toyebanaka teke toza famille donc eza eloo moko nga babalinga ntango babalinga 5 ans libota eza te tobandi overifie ndenge nini ozobota te obota te toye kocouvrir ke obala ndeko na yo tika mwasi oyo aza ndeko na yo donc tata kulutu tata leki sikoyo nga tata na nga kenda mboka mosusu mobali na nga mpe tata na ye mboka mosusu sikoyo biso toye kobotama na bana oyo batata wana babotaki biso mibale nde bakoko na bango tobalani makila na biso abotata. Donc un vrai prophète ya nation il faut abalana na kinchwi tobalani bien mais tango ye koyebana ke tobalani bandeko babomi dossier tobalanaka abali lisusu mbala mibale mpona koboma mibeko bapesi bantaba mosusu bakostime mosusu masanga mosusu mpona koboma mibeko ke oyo baza bandeko lokola balingani babalani baza bana ya élargi babota eyebani nde toyebani kobota. nalandaki yo lisusu na bokebi mingi mpona likambo ya kamera okoki koexplike biso lenge osimbaki soki olobi oyo ezali kamera soki otie meshe kamera ekobombana soki otie plante kamera ekobomba kuna na biblia bakoki kotangela bino prophète ya nzambe foza na suki ya kamela donc yo kamera eza suki me nzambe atie singa na ye akangi nga singa na église na mokili donc okobouge nonga te po bouge nga bouge nanu nzambe kolo mokili soki okati singa pa kolo mokili okati ngai atolingi oboma na yo nga akoribere ngai mpona uti hôpital ningi na zabo isi bakomunike nga cycle ya 620 mwana ya nzambe te ya bademon ale bakomunike mpona nini biso banyama na biso nyonso fungoli yango biso na kindoki toza suna banyama te obebisi biso makambo osali bosali ivo koboma ye babeti nga na moni na misu na nga baobetanga mpenza banzeta liboka na tampa kozongela bango te babeti suka wapi hôpital ke nazokende kokufa batie nga mpe na Facebook bato mpe bazoya kotuna nga me biso tomoni na Facebook mwana 12 ans mort ebongo mort yango ndenge nini oza lisusu bonga nayebi te moto asali makambo wana na nzambe na ye nga na ya na nga vivant bakokoka te mpo tata na nga akokami na ye na kweye hôpital azoloba bazoniokola nzoto molimo eza na maboko na nga namoni mpe bato nyonso bakufi ngai na telemi na nga bazozela batia nga na kine na telemi ti ndenge basali nga na ye na ndako. Très chers internautes, tozolanda makomi lolenge mama alobi pona likambo ya kamera pe makambo toti ko solola awa biblia ezali tolanda na bokebi penza lolenge biblia ezali ko yebisa na biso. Marc chapitre 1 verset 6. Yohane azali kolata molato mwa suki ya kamela pona kokanga kamba ya loposo ya nyama oloketo. Azali kolia mitomi ya bitekuteku pe mafuta manzoi ya zamba asakoli boye moto moko aleki ngai akoya nsima ya ngai nabongi kogumbamela ye te po ya kofungola singa ya sapato ya ye ngai na batisi bino na mai kasi ye akobatisa bino na elimo mosantu. Chers internautes, wana toiti kolanda lolenge batangeli biso makomi na lolenge mama alobaki pe toyoki yango na makomi ndenge ekomami. Pe na lingi na lobalika moko mama nasali constant moko tango papa azo tanga Biblia. Ako changer ba Biblia. Nyoso za ba Biblia lingala. Mais komona atangi oyo eza na couverture ya rouge, atangi oyo eza na couverture ya noir. Azo tanga bongo po oyo ya rouge. Eza ancien testament na nouveau. Oyo wana ya noir eza nouveau testament. Ancien eza maloba mokie, maloba ebele eza na oyo ya na ancien testament. Okoki koyebisa biso mambote makasi. Biblia yango eza différent. Biblia nini penza nde oyo yo ozosalela? Eza différent. Lui second faux Bible. Ndenge ezali awa nyonso oyo ba faux Bible. Tozape na Bible lisusu Bible ya ba laisser le dernier jour.
toza pe na bible pe ya baeglise ya bamystike toza na babible bible penza oyo nzambe alingi mapa yelanga bible wana bible nzambe alingi yango oyo ancien testament nouveau testament o wana po eza na pancadre mbele bafungoli wana batie col balakisa bino libongoli ya mokili lingala facile mpona mutu nyonso facilité ye kotanga ndenge bakomi oyo na wana ndenge moko lingala facile oyo top na yokaka bato balobaka yango bible ya katolike eza katolike te awa batuni balobi ewiti na diocèse ya Allemagne eza ya néon apostolique bible ya solo yango oyo awa pe batémoin balobi bible na bango oyo ezali ancien testament na sala bango constat ya koverifie babiblia balobi oyo ezali pe ancien testament mais soki totangi maloba ya awa na ya awa bokeseni okomona mwa maloba mosusu ya awa ekoki awa maloba ebele bible eza monene boye ma maloba ebele eza te yango tata nzambe alobi mokili mobimba moto nyonso atangaka ancien testament na nouveau testament bango balobi libongoli ya mokili ya sika ye na bongoli te minitio aye kobongola mpona kolakisa bato nyonso nzela na ye 666 me bango bakretien yango eza ya satan yango aboyi babible tout somba ancien testament somba bible oyo eza ya katolike te ewuti na Allemagne bakolo bendele mpo nzambe alobi fondation bantoma na baprofete donc fondation ya bato biblia ezali bokotanga eza bantoma na baprofete tokolanda maloba bantoma na baprofete yango biso ba meilleur prophète toza na 1 ba faux prophète baza na 2 Pierre 2 1 Pierre 2. Très chers internautes, tokolanda mwa muke makomi lolenge ekomami ya ba vrai na ba faux prophète po esika oyo ekomami na Biblia ba faux prophète na ba vrai prophète tolanda penza na bokebi nyonso. Verset 16 à 19. Kolanda maloba ya bantoma pe ya ba prophète. Tango toyebisaka bino ete kolo na biso Yesu Kristo akoya na nguya na ye tolandai masolo ya pamba te oyo eutaka na mayele ya bato kasi biso moko tomonaki nkembo na ye na miso tango Nzambe tata ya nkembo nyonso akumisaki ye pe alobaki boye oyo azali mwana na ngai ya bolingo nazali na esengo mingi mpo na ye biso moko toyokaki mongongo oyo eutaki na likolo tango tozalaki na ye na ngomba ya bosantu tokoki pe kotia motema penza na maloba oyo ba prophète basakolaka ebongi bokamata yango lokola mwinda oyo ezali kopela na esika ya molili ti tongo ekotana pe monzoto ya tongo ekobima na motema na bino mama ya likambo yango oyo moto moko te akoki kolimbola na makanisi na ye moko maloba oyo ba prophète bakomaka pamba te prophète moko te asi asakola na makanisi na ye moko soki bato bazali koloba na kombo ya Nzambe ezali bobele na lisalisi ya molimo mosantu lakisi ya lokuta 2 Pierre chapitre 1. Ba prophète ya lokuta bazalaka na kati ya bato ya Israël. Ndenge moko pe balakisi ya lokuta bakozala na kati na bino. Bakokotisela bino mateya oyo ememaka liwa. Bakoboya kutu ata mokonzi oyo abongolaki bango na boumbu. Boye bakomilukela liwa ya mbala kaka. Bato ebele bakolanda makambo na bango ya kindumba pe likolo na bango mingi bakochola nzela ya solo. Lokola bakotonda na lokoso ya mbongo bakobanda kokosa bino po bazwa biloko na bino kasi Nzambe alakaka ete asi akatela bango etumbu ya liwa ya seko pamba te ata kutu ba angelu oyo basalaka masumu Nzambe ayokelaka bango mawate kasi abwakaki bango na ilifelo esika akangisa bango na kati ya molili ti mokolo akokotela bango etumbu ya libela ndenge moko pe andingisaka mokili ya kala na mai ayokelaki bato ya mabe mawate kasi abikisaki bobele Noé oyo azalaki kosakola makambo ya bosembo na bato na ye sembo pe lisusu akatelaka mboka Sodome na Gomor etumbu pe azikisaki yango na moto elateli na biso na kati ndenge tolataka bango baza nango te toza na différent makasi biso tokomaka débat oyo ezo débattre mokili mobimba bango bakomaka yango te toza na ba différent bango basengaka po kutana na prophète kosenga ye mbongo
pokuta na prophète biso na otala kotozo ya soza no lendo na olata bilamba salté pona convaincre yo ozo ya bientôt ndeni soza lo fundo nga pokuta na sa makaminen bo biso sikoyo to sala kaka live va oye na yo boye nazoluka prophète nazoluka mwana 12 et puis komba prophète olinga ngo te benga mwana 12 ans mambote makasi mwana 12 ans po komba prophète esambwa bato bayebi titre prophète te mutu babengi prophète azanganga mo etina ngo nini ya komba ngo ezaka lokumu prophète naza prophète otali pe mutu boye aza prophète me bikola nanu nga prophète ba kokaka pete na kokene pe na sali bisala sala na ba église na bango ba mema na bango penga pona lakisa bino kaza lokuta tokei tokoti ata esika ya nani oyo bato baliaka misunite na kenda amonaka na ye mpe ngai te bomemanga su te esili mpo yebake bazosalelaka mbongo na bango na makambo mokili ya nzambe te ya nzambe basengaka mutu mbongo te soki basengi mutu libonza kozikisa nzambe azwaka milinga azwaka mbongo te bazikisi tokomi na base soki basengi moto mbongo ya mibeko mbongo wana okopesa na église bakolo elanganania na safila oki biso ndenge toza différent biso misala eza tango mutu abiki volonté ya mutu esengo ya biki akokabela mbongo batu ya poto aza na poto patinelinga $100 aza na poto patinelinga $50 po basali misala na ya ata aza na poto nasalaka guérison mutu pa biki kuna réponse ye ata aza mboka nini nasalaka guérison tango mutu azomona makambo na ye bien akosepelisa yo ye moko senga mutu eloko te yoka ba différent ya ba prophète. Apocalypse chapitre 14 ndimbola ya Biblia solo bakitse baklisu olikambo pe babomaki bango aba boyi ko tumbela ekiko ya Kaisaro mpaka ya malasi ata obondeko bwakala esamise bongo tala na Daniel chapitre 3 verset 5 7 à 15 motango mo 666 molakisi la bonkutu moto o azali mongula moneye bakisu mbele balakisi awa Kaisaro Nero ndeni bazoi motango moye ba hébreu ba grec na ba roma bazali ko commencer na lettre na motango c'est 666 esangisi na motango ya lettre hébreu Kaisaro Nero Kaisaro 100 comment Kaisaro plus 60 plus 200 Néron 50 plus 200 plus 6 plus 50 donc 100 plus 60 plus 200 360 50 plus 200 plus 6 306 360 plus 360 et puis 666 si me botangi kombo basai bampata yo wana tangi kombo basai bampata bamemi kombo ya Kristo pe ya Nzambe tata yolengi tina ya motango moye 144 000 membres 12 tribus de Juda et les 12 des apôtres donc 12 multiplié par 12 ça fait 144 000 membres ouais. Borozwa yango Bible o ya rouge na ba édition o ya ba catholique ya Bible ya Jérusalem na Bible top nde borozwa yango na ba Bible musu ezalité kala ba Bible oyo numéro ba Bible nyonso ba Louis II la Sainte Bible 666 eza elekate calicule nde na top bonde kubakala bon omoni pe sika musu ba pointer wana des équipes ya ba prophète basenga ki bango na tata Nzambe mutu na mutu apesa limero atambusaki bato na mokili alongwe po ndenge tozabo ndenge bato bazozwa caché na limero bazolongola bango na mboka Jérusalem bazokota na mboka bayuda po nga za muyuda sikoyo mokolo ya point carré ba prophète na bino ba osambwa eza kuna na Biblia de équipe bakombo musu bakumususu kuta risikaki po azwa tie 667 abungisi 1 demikano mususu kuna azwaki 667 bino pe awa mokolo yango tozozela tosepela na mikolo ya tata Nzambe tosepela na mikolo awa te awa tosala ngonga mokie meta pa tata libela na libela soki ozangi limero okokota te
kashe wana nde ezo nga pendenge na zabo naza mutu mabeti naza mutu malamu te nakolaki pe mabe nasalaki pe mabe bele o nakoki kosala te metango mpe evekitelinga balobi tatola nano ya yo moko na mitatolinga moko bana nanga mobali nanga fami nanga lokwa na tatolaki bango bonene ya Nzambe indi baboya nga pe na boya bango mutako ndima 666 ye tata nanga mama nanga yaya nanga oya koboya yango to boya ni pe pona libe tie pa ya tata. Chers internautes, wana tolandi liloba ya suka pona émission ya lelo elongo na invité na biso mama Makasi Mambote mwana 12 ans balobi mwana muke apeseli biso lolenge oyo biso totunelaki mituna pona bino. Très chers internautes, pona lelo tosuki awa Yasika sika sika nero na ezayanza yasika yasika sika sika na ezayanzambe yasika yasika sika sika nero ezayanzambe limero wana eza ya Nzambe akosaki biso ya solo penza eza ya Nzambe limero wana eza ya Nzambe ndikutanga kaka na Bibili eza ya Nzambe sika sika limero wana eza ya Nzambe bapasitele bomemi ngambo eza ya Nzambe limero wana eza ya Nzambe ya sika oyoki pe kuna na Biblia bakomi nzembo moko ya sika ebimaka kaka na saison ya limero na ye na kaje na ye bapasitele bazonga bato yango tozobakisela bino na mukanda oyo ya nzembo oyo Apocalypse 14 malobelo biboyi mwana meme na bantu na ye natali lisusu pe namoni mwana meme atelemi na ngomba ya Sion pe bato 144,000 membres ouais bazalaki na ye kombo ya mwana meme pe ya tata na ye ekomama na bilongi na bango nayoki mongongo ewuti na likolo ezalaki koyokana lokola makelele ya bambonge ya ebale monene pe lokola kake ya makasi mongongo yango ezalaki lokola nde bato bazalaki kobete mandanda bantu yango batelemi liboso ya kiti ya bokonzi ya bashiriben mine pe ya bambuta muntu bazalaki koyemba nzembo moko ya sika motu moko te akokaki koyeba ya yango bobele les 144,000 membres nakacha muti iya imambwe nanyamonite iya imambwe 666 elembo ya Nzambe boya kotale nanyamo boya komone boya ko vivre 666 elembo ya Nzambe moto wapi mwane nanyamonite mawe nanya boya ko vivre 666 elembo ya Nzambe mama boya komone nanyamonite mawe nanya boya ko vivre 666 elembo ya Nzambe ya botika tembe nanyamo botika tembe nanyamo botika tembe 666 elembo ya Nzambe ya bomoi